Oyebaki Falontika na kombo ya ours noir, na kombo ya immeuble intelligente, ma taille c'est ma marque. Appel ya Nzambe maman fa ezalaki vraiment difficile pour nanga. Difficile comment? J'étais une fille oyo balobaka na famille babaye yo. Tango zo bima tout le monde nanda kwa zo lela. Na zui menace ya ba songe na ces derniers temps ma fa na koka nanga ko supporter moté. Na lali na omona livre bimi ezo koma. Tango esisi kangi na lamuki na banzo seka je pars non so la muto amona te maintenant yo ka vo na lamuki mafa na tete na continue na nga na bimi na ngai na kei na bimi na nga na kei na bimi na nga na kei na komo zo ba jara ba changement boye ba écrit ko bima likolo mapata boye ba ko interpréter te ba yo lukaka nga na otala ka bo fort na ngai na boaka dollar na boaka dollar na mesana 2 heures nga na ville nakatango ero na yebetande balobaka na yebetande nge basbondelaka te na omona kake na ko ba décision lelo na obimate omona ka ba grand frère no ba bengi allo mère oza pinga bina za nda kona air ni 1 heure ba ninga ba luka vie za air yo lala wana ko si kontir nga no ya no se soulager 1 heure bon ya na voiture pile boso na miso ba telemi na koti oyanda kulobi 15 heures olalika mukie faut que ta répétition mon boye musicien mon boye yo okuzongi nda ku 15 heures mais 17 heures 18 heures faut qu'il y ait une répétition oyo onyo ko la nzoto na yo ya pamba nyonso wana nini nazolinga naza na dollar na sac naza na téléphone na bien naza donc na ça paraître na miso batu quoi batu ba mona pe kinga na simba dollar et tout pe na uta répétition ya musicien mon boye nazo zonga na komi na victoire na changer mbongo parce que moi je suis à Mongafula na komi na ba 23h toke 0h jour on a tel mot mystique ma façon talo leli na leka na moto batu ba ganga babi na fongoli mbwa o héros enfin grande sœur na mona nga mystique tanga moni ngana na komo ko sembe na église wana alobi na nga lobi yoza muta distraction o komi so kuna wana yo keno ko se distraire pour na bité ya tour na kutani na Nzambe ya solo faut ba parents na bazo ba bi yo délivrance no faut ba pasteur a minene ba tanga ba pasteur baza renommé. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment quand il m'a causé au capote, pour la vie à moto, et ça va sauver, et ça va m'abattre. Nazana mbongo te, oya kosomba vie. Mbongo koto ya kosombela kalipa yeza pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta, pona masumu na ngai. Alingaki ozwango wabe ngabezana mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwango wabe nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe mpona kende kotumbango mpona zwa bolimbisami ya masumu na ngai mpona masumu na ngai nda yo kufaki mpona zwa bolimbisami nda yo kufaki merci mpona bolamu yosaleli ngai vraiment nazana mbongo te oya kosomba vie mbongo kutu ya kofutelaka klasi ya bana pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwango wabie nalingaki ozwango wabie
de partout là où vous êtes. Bonne fête, bonne fête. Naba maman nyonso ya monde entier. Naba maman na biso ya Château Rouge na Paris. Bonne fête, ba maman. Naba maman ya Lubumbashi. Naba maman ya Londres. Naba maman ya Afrique du Sud. Naba maman ya Kampala, na Église de Jésus. Naba maman nyonso ya Kinshasa, ya Matadi, ya Boma, ya Tchela. Lubumbashi, bonne fête Nabino, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je dis merci à mon Créateur, je dis merci à mon Dieu, le Dieu Créateur, le Dieu Tout-Puissant, je dis merci. Et là, je dis aussi merci à mon boss, hein, le patron Alain le charismatique, hein, patron, il y a chaîne Abissoul, nouvelle tendance. Bonjour papa, et wana na ke kwa atterrir na kati à Londres, je vois Jikemba ya mobala de mettre na aspect à bonne année, baluka balata Jikemba ya si alata déjà et soko moni folo baka, waouh. Et pourquoi pas mettre Jagger Maele Bibende na kati à Londres toujours, na atterrir na kati à États-Unis d'Amérique, et là je vois Franck Capando. L'ingénieur très intelligent, et pourquoi pas Kashimani Motemaya Mama Benalemba, véritable américaine à 4 États-Unis, mon papa Bola Eleki Ebele, et pourquoi pas Ndenge na Latiki Tokobo Ndenge Moninga Naza bien habillé boye, et sa grâce maison de couture Maman Pélagie, la femme africaine, hein? Moi si à Mwindo ya Kitoko, très gentil. Et pendant que na kobanda ko balancer bilamba na ngana plateau, ya lolenge na lolenge, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à m'appeler parce que bilamba ezawana modèle nyoso kolinga, Maman Pélagie azana na kati ya mbudi. Eh, po bande kwa Joseph bafuka melala Joseph ndoto elata nzoto, po Joseph alata ki. Joseph alata ki. Bande kone va se prosterner ba bosana qui et la Mbappé et bosani sakabatu oza madame mais so ba moni olati oza madame te oza tantine mademoiselle mais so ko lati nde ma appela jala tisinga wana ba bengi o madame. Merci beaucoup. Et là je suis avec notre invitée, une servante de Dieu comme moi, une grande servante de Dieu comme moi. Elle avait aussi reçu l'appel de la part de Dieu. Et là je vois Gracia Biningu, la servante de l'Éternel. Ce n'est pas grâce à Biningu, on a un plateau. Je suis avec une grande dame, la femme de la distinction, pardon. Elle s'appelle Madame la servante Falon Seka. Et je veux parler avec Madame Falon Seka. Toko solo la bonzambe na bonzambe toko loba makambo ebele par rapport ya mwana biso de la femme, hein. Wana régie et que déjà kofungola biso na Madame Falon. Quant à moi je le dis déjà, shalom. Shalom, la servante de Dieu Fatou Espérance. Shalom, la peuple de Dieu, na batunyo so bazolanda biso partout dans le monde entier. Je dis merci à mon papa, apôtre Jérès Lepanama, tout à l'homme à son poste, l'homme depuis Somme 1-1, le professeur de ses élèves. Pourquoi pas dans l'église Nanga Mobimba, communauté Nabiso, église de dimension du fait de l'éternel, na Pesi Binombote, pourquoi pas na Colossienne, na Muto Ayambi Biso Lelo, Oyo Ayambi Ngai personnellement Lelo, Pona Fongola, maman moko, Pona Fongola, sœur moko, mémoire et sika Oyo capacité na Esuka qui à travers notre chaîne, Ndesali Biso Ngolu, Yako, transmettre les sous message Oyo Elongona Bino. Je dis merci aussi à toi Fatou Espérance, la servante de Dieu, une servante puissante, maman Oyo Batebele Balinga Kaye. Merci beaucoup à toi. Oui, maman Falon tozana moi de la femme. Appelle Nzambe zala kindenge nini. Polo wa ours noir au komalelo la servante. Voilà, merci beaucoup maman Fa. Eza vraiment question moko eza malamu. La plupart des gens oyo baye bakingai oyo bakoma komona ngai nde na changer accoutrement premièrement et puis style de mode de vie na ngai bakoma komituna ba question ebele. Nini ekomela yo omona nini a de fois on a kutana batu mususu ba koma kokima nga na nzela oyo yeto yete même ba policier
bayebanga na bacoutrement nanga bayebanga na babillement nangai. Merci beaucoup Maman Fatou na question na yo na ngina expliquer ndeko oyo oza libanda mboka mon vieux Dikemba ya nayebi que message oyo tango komela kiyo et troubla kiyo oyebaki falontika na kombo ya ours noir na kombo ya immeuble intelligente ma taille c'est ma marque. Amen. Voilà mon vieux Dikemba ya réponse na yango yo mon papa Kashimani Kashito Dilolo Mama Benalemba en tout cas Mama Bola Mweleke Belé nayebi te nzambe ya bakisela okaka. Je salue ma famille Ntika. Amen. Votre servante est là ngande na koma maman ya libota wana. Si y a un problème avant bake nango bayaka na ko consulter nzambe ya papa na ngai batuni ngai ngaso na pesi accès baki osala iloko wana. Amen. Appel ya nzambe Maman Fa ezalaki vraiment difficile pour nanga. Difficile comment? J'étais une fille oyo balobaka ke na famille babaye yo. Tango zo bima, tout le monde nanda kwa zo lela. On va nous balancer aussi des photos. Il y a des photos pour la Kisabino. Na outi na monde ya chronique musicale en fait. Du coup, tango na zo kola, na zaka na ba style nanga na zo linga. Na zaki oloba ke nanga so na koli na obala star. Na linga barasa ba tonto ba kanga suki ba temwa locks, bébé nanga na linga mwa bonga mo na linga mo eloka mukuse. Tango na oloba ya mukuse ya mukuse ya ate. Faut avoir. Moi, propriété n'a pas jeté comme ça. Maintenant, on a mis qu'au tambola, on a sali ba effort. Ça ne tient pas d'habiter. Place on a monnaie que piste on a quoi atterrir vraiment membre aussi ba izaka média. OK. Izaka média. Na ye kozwa courage. Na kuta ina grande sœur na ngama boya sala déjà na TV na zaki ko apprécier trop à l'époque na ke na kuta na ye wana na yebi kuta tande ba simba micro te na ke na moni na bi grande sœur na za na besoin na bando sala ba émission abi on a besoin sala ba émission so sala nga habiter non na sala te na on mekade na chaîne na yo apesinga courage tango apesinga courage wana faki na banda na chaîne na ye simba kite na yo banda na chaîne ya garçon mo azana na Bundes donc il a des Bundes ex patron nga na bandi wana na yepe fa ours noir na banzo yamba ba invité ba musicien et tout na banzo ça na monde que ah non piste na nga yango yo s'il s'agit batu na bimana bango pona ko saluer ba kombo na bango ti to tanga ba kombo na bango te mais en tout cas nazaki mutu so na koti lobi ah wane na koti bwe non s'imposer. OK. Ah na koti na sali nyonso esinga na sala na bimi tango ya na ndako boye grande terre olela alobi mais eza nini o vini nyo komi nango omoni rizi ya diable na loba ngo lelo rizi ya diable mafa ezalaka mabe. OK. Diable ayela biso na gauche tango ko échouer abimeli au droite akoma oseka yo. OK. Mafa na sali ba effort. J'ai un fils, il a 6 ans, il s'appelle Didi Stone, le pan à Kiviti. Moi, on a qui sont à Latina Obima. Ma fallon, il faut mettre les cyclistes et notre en français, s'il te plaît. Vraiment. Non, répondre moi, on a vu son accoufi dans la tigeli, famille, on a y mange. Bon, total, on a y pas na yo. Fana continue à vivre, on a y na kenda, on a ba vie, on a zongi. Or que na kata ba vie wana, na zokuta na ba pasteur, ba prophète, même na ba concert, ya ba musicien qui est beau. Au comporte au d'un prophète, maman, on appelle en Zambie. Maman, on appelle en Zambie. Maman, on appelle en Zambie. Petite sœur, on a bala un serviteur, Jocelyne Tika, notre cadette. Mobile na Salomo Kana. Nazako se manqué na ye. Ngabi yo lingika pasteur. Ba pasteur o kota boîte te o mela masanga te, o sa loyenge te. Donc na banda ko stressé na ba parole. Tant ngana lo ba bongo or que ye banda ko choqué. Nazui maintenant si ya ba songe na ces derniers temps ma fa na koka na ko supporter moté. Na lali na mona livre bimi ezokoma. Tango esisi ekangi na lamuki na banzo seka. Je parle non so la muto amona te maintenant yo ka voir na lamuki ma fa. Na sola be moni oyo eza histoire na yo nazaki ozela et comme na suka après na benga yo o eza appel na ngai cette fois-ci so boyango mwana yo linga mingi omone na mokilité na ko humilier yo famille na ba olingo lisusu batu ba ko rejeter yo na la muki na banzo le la grande sœur na ngatunge erozo lela nini na bia ya likambo nga na zui ata na expliquer yo aussi sango te nga moka ndefo na 6 sango mafa
na tie têtu na continue na nga na bimi na ngai na kei na bimi na nga na kei na bimi na nga na kei na komo zo ba jara ba changement boye ba écrit ko bima likolo mapata boye ba tu ba ko interpréter on te ba yo luka kanga na ko interpréter OK ne bo interpréter o mona donc babilo mo mystique o ezo signifier que oza mosali fokota nga na otala ka bo fort na ngai na boaka dollar na boaka dollar na mesana 2 heures nga na ville na katango euro na yeba tande balobaka na yeba tande nge ba bondelaka te na yeba ta 5 livres de Moïse o te c'est quoi liboso bato na tema pona ki oloba nini pona ki osala nini na insista ki maafa na insister na kenda ka ba vie na nga na kenda na mona ka ke na ko ba décision lelo na obima te o mona ka ba grand frère no ba bengi allo mère Rosa pinga bina za nda kona air ni 1 heure ba ninga ba luka vie za air yo lala wana ko si kontir nga no ya no se soulager 1 heure ba ya na voiture pile liboso na mso ba telemi na koti oyanda kulobi 15 heures olalika mukie faut ko ta répétition mon boye musicien mon boye yo okozongi nda ku 15 heures mais 17 heures 18 heures faut qu'il y ait une répétition oyo onyokola nzoto na yo ya pamba nyonso wana nini nazolinga naza na dollar na sac naza na téléphone na bien naza na ça paraître na miso ya batu quoi batu ba mona pe ke nga na simba dollar et tout et ko continuer na ngoma afa na vanda na kaka na insistara nzamba yo ozwanga siko na loba ki azwanga pena pied levé à pied levé na uta répétition ya musicien mon boye na zonga na komi na victoire na changer mbongo. Parce que moi, je suis à Mongafula. La commune a 23h, donc 0 heure. Jour on a atteint le mot mystique, ma façon de le leli. Dans les cas de moto, tu vas voir babi et na fongo limboa au héros. Ma fa, la commune na comment dirais-je na rompoenga bana biso 0 heure, mais tout que zati. Une fois déjà si ba ibanga sac ou na 16h, na bin Zambe. Ah wa 23h ne loko na la tezaka ka viol. Oyo ya et ya. Na fongoli saki mbongo ezate na banzo ke makolo bato ba yebi rompenga ba izana entre moizana ya rigini petite sœur nanga l'époque azo vandana na bino na kota boy na zo mbonga transport pa na na progresser na kende po mobali naza mosali ba teni wana et ça bien te kolala ma fana banzo ke na komi liboso kota ba bus ya mwanda bo maizala na kota garçon mo abimi wana tantine makila mote mesali tia na bi aka lelo na jipo je m'excuse sans calbar soutien pe na attend na ngote na banzoke na binzambe a ezaka viol abina nga yaya na obenga yo kuna linga oti moni euro place ezala mabe OK wapi na kosi na oti musala na ozonga ndako abibo musala ngona tenio ngalobi ya biso to sala na boîte likolo na mipesa musala ke na sala na boîte likolo habité zana lukela mbongo transport okende azwi 1000 francs pesinga abizela aéroport moto tokozwa wapi lampe mo ebeta na musika chauffeur a moto mo mbana bimi na prince ateli boko chauffeur a moto ana leka ki wu azongi sima telemi ayebisi alobi pardon zo madame na nga ki otike nga mutu ke bebi na retard tikela ngai awa apesi nga 1000 francs tomati na moto tonton na yotika nga ti liboso apporte ndaku na kiti na 1000 francs na pesa habité yaya merci beaucoup na zonga ka pona moni oza moi si euro yo ezala bien te a tourner à quelle action carte bino na la soldat na vandara na matadi kibala ma fa abalusi moto pas même 5 minutes na bazomi sur moto ezate na longola talon na bando lela na kota na ndaku na bando lela dans na koti wana air ni 1 heure na koti na lali na lota na ke kota chérie na ngama boyo sanga afa lobiso zongi koleka ndaku te ke mangengenge ngabi mangengenge ngona okena yo kaka kezala ba kota ba chamba no zo transformer habité tout na zo ba esprit de vie tout na ba ola kisayo aseki komi na tongo na ngona ke kota pasteur manga na yebisi papa ta na lali na butu na moni nzambe alobi na nga boye bo alobi yo ka mi te fona tindo mangenge na bi papa na okokate habité okoka na zongi na lali na butu na lota kutu te muto ayebisa nga bo moni lobi poso ezaki na zaki na di ensemble eleke awe ezala ede po nga vana sombe lamba fo tant na lati kilote fo eloko noir etika libanda na tanto na veste likolo so jupe
faut ezala awa sengle ya likolo na wata pe bise likolo moto kabelo milai enfin grande sœur nanga monanga mystique tanga moni ngana na komo ko sembe na église wana alobi nanga alobi yoza muta distraction hein okomi so kuna wana yo keno ko se distraire pour na bite ya tour na kutani na Nzambe ya solo. Amen. Quand on a babi yo, faut pas parents na bazo babi yo, délivrance no faut pas pasteur a minene, ba tanga ba pasteur baza renommé. Faut bango de ba délivrer yo. Ba critika ka église na ngai. Ma fa na lamuka na tongo, Nzamba yebisanga na zo biloko nyonso yanga na kotika na église. Siko na temps wana pe ba grand frère na nga ba hotel ba poto ba elenga ba bilo yo ebi ba dike ba yande ba sala ba kashimani so ba biba tinda ezala somo. Na zo ba biloko asika trop. Mafa na bando kitse bilamba na okitsa ba catch musu non na lata kite ba sac ba perruque na loué mutuka quand na nga bando longola bilo musunga ayaya ekomi Nzambe olingo tika kaka lipamboli oyo ekende boye cette fois-ci dans ma conscience na charger biloko pasteur na nga mona nga na église ye mutuka temi wo ba komo décharger biloko ba komo décharger na tuninga nini papa Nzamba lobina ya otika na kotisi bilo nyonso na sikala na sengle na liputa na vanzi mafa na zongi na ndaku na banzo église jour mon pasteur na nga lobi abi sœur assise ne culte alobi je sens en moi l'onction prophétique Nzamba lobi na nga mutu nyonso aza don prophétique azozwango. Saint-Esprit bakanga ete akamana bisote ana force eleki ya batu nyonso elinge ya maafa na kangi libaya waya na kanga boye waya na tombwa mabina se maafa once qu'on a na mèche moya rouge mi laiti awa na banzo baluka bakangi ngai après batikinga na bando prophétiser de 11h à 14h. Pasteur nangota nanga kabi waouh moi non ndazala raboyi na prophétiser sili na yo zonga ndaku quand na romna ndaku na biso na banzi prière maafa na prophétiser grande sœur nanga abengi o aza en Turquie abengi o aza en Brazzaville tonga na prophétiser bon baza en ligne sur WhatsApp ba olela ba grande sœur nanga ba olela bana na mwana nanga zo lela tanga mwinga na prophétiser azolela bango nyonso bazolela maafa na prophétiser na ndenga mukiete na silisi lobi nango na kangi bisanga na ke mangengenge. J'étais avec une cousine à moi la midi to komi na mangengenge wana to kiti na zwa foulard na tsana mutu tant na kiti na mangengenge na omata na bando prophétiser banda na seti likolo to komi kuna to vanza binanga à cause de obéissance soko to sakito mwendo ya kiboye olinga tika na Nzamba Taiwan na comprendre que Nzamba za mutazua ezaba nzoto mususu Nzamba linga te to la kisango na mokili alinga ka ezala évangile en fait ezala ta évangélique tango l'équipe boye mutu mususu alinga bude yo tanto po yo luka Nzamba mona oza koko peut-être que ozanga eloko yango no kima pa Nzambe tanga moni siko mutu aleki no na taille a luka Nzambe mutu aleki no na français a luka Nzambe et luke pese makasi e pasa nini ayo luka Nzambe na comme na mangenge na banzo ngana apprena 5 livres de Moïse na mangenge na eba angote na kanga 5 livres de Moïse na mangenge na eba angote mafa na zara na ba verset na zaki opesa ba verset chéri la Bible nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Église na okendango Mathieu sili et tout na banda prière mafa 0h ti 4h. Oh, prière à 10 minutes. Nazoa ko konsola na Nzambe te. Nazola la ka na Bible yango wana peka ka lo sambo. Mais to bosa na ke Bible wana peka ba occultiste ba salela ngo. Et comme 4 heures na komo okita bi na ngana kita na tant na osambela mafa je voyais des anges. Ba hier, au moni corne en bois. Deux personnes, des anges ba simbi yango boy. Ba ya nango tant ba wendre nga mafa na yo konde nzoto komi ngati mutu soit porter Saint-Esprit o bando yo kanzoto eza suite ba sans ceci là donc na moni pensa ba les anges ba ye ba bandi ko wendre nga esili 4 heures na kiti ba to na laki na ba pembe ba mona ngwana beli liboma na okita
je parle avec les anges. Naokita na solola. Naokita na solola, naokita na solola, naokita na solola. Donc comme il a se bato bato na babi, oh, ma pasteur azaki awa, aki wapi. OK. Oh. Na comme une église na ngai na koti, pasteur na ngatalinga seki. Abia mama omoni okimi nzambe mingi turo yemoka yozo na makasi. Turo yemoka yozo na makasi. Nazongi pe na kati église wana na kongo ya na nga prière, nzamba imposanga pasteur na nga été. Ayebi singa lobi au sala 6 mois si je me trompe pas 7 mois. Bosana mèche na mutu, bosana pantalon, bosana crayon, bosana nini, ma fana comment ba robe maputa 25. Amen. Bana on a zoyo ka mulungi nga supporter chemise te fo bise to singlé. Na comment na nga iloko ego mona na te. So le kalanja yongo bino bato sheki na je m'excuse, bato sheki na bozala bo epoani. Donc robe ti awa na makolo. Atelo kwa mukie e mona na te. O la ta talent te, o se lote. Foulard na mutu mafa parce que un ministère un ministère à combat spirituel. Amen. Foulard na mutu j'ai fait 6 mois. Téléphone na meka ki netina na résister nango na sala accident téléphone et panza na bayiba nga babilonyo na bandele sim blanche ndenge mo na comprendre que eza langage nzambe. Na changer téléphone, na changer na sim. Nakoma kolata kabilamba maputa lelo nakozala une semaine koto mangengenge okiti tango ozokita lisusu yo na lisusu na kati ya chambre na sala une semaine obomi en poule obima libanda te tango aussi sa prière bongo obima mutu nyonso azalaki na salon tango yo obima mafa osenti bato ba olenga présence na nga so na uti retraite tango na okita mafa sentir que vraiment gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Oh nyonso toujours ça les autres qui indiquent na 4 mois de la femme, nous avons de témoignages batiela nzambe mutu makasité. Ce qui nzamba bengi yo il faut au respecter. Ce qu'on respecter te on se retrouver le quoi Jonas. Ce ko tcheni nzambe te titesse mbise komela yo. Ce ko tcheni nzambe te titesse ce ka lo bien frapper yo. Pour eba frappe ya nzambe na bana na na batu na e tanga psaume ya David au façon David aller là parce qu'azala qui frappé. Merci beaucoup la servante Falante to continue ce jeune abso mosusu. Moi si comment une femme doit se comporter le koyozo appelle nzambe na kati ya société comportement no ekozala ndenge nini façon ya kosolola est-ce que Falante seka aswana kalisusu asilika kalisusu on comprend makambo ndenge nini de temps que une femme et puis ko édifier ba maman bazolanda biso na kati église ça se passe comment? Vraiment merci beaucoup maman Fatou Espérance kando utikoloba toza na mois de la femme to profiter pe ko pesa message na ba maman nyonso maman zaka ka wa botate même aux jeunes filles ba ki oza déjà maman parce que oza ko aspirer un jour ko za la madame oza ko aspirer un jour ko kota na kati anda kwa libala ko éduquer bana. Voilà ngai vraiment ko silika ma fa na silika sauter vu que na comprenant maman faut à la femme au grand cœur. Donc muto ba bengi maman pour to sala peut-être to sala ba comment dirais-je tout ça là erreur trop une femme na une fille donc c'est-à-dire une femme ba bengi mutu oyo faut que la femme au grand cœur oyebi ko supporter les uns et les autres. S'il y a un problème on a kamoka eza ba maman mususu ba bengi yo maman ba ko yela au rapport tala to moni poto za moi de la femme poto profiter ko pesa conseil pe na ba maman et koki kozala ba yo yebiso nga lo ba ngwa chaque fois lelo na koma lo ba pe à son âme ma maman chérie déjà 10 ans na zo bengezo ba na mariage na ye papa abiso c'est un monsieur o asali vitro ya makasi maman abiso azala ka soki ayoki ba yo yebisa yeke ye kutu bazao yebise te papa o ya tindi chemise na coin bayo tikele na mbongo vu que ngana kona na moi trop caprice maman zwangai aki olanda papa place azova na bar ya quartier donc okute na maman mo bavandi ta ba manière bonjour madame papa yi akomika sikona akomi na ndako te azonga a se changer et bon azonga mafana na mona ngote na mona ora pa mwasi wana mwasi mo ya ba manière mobali na ya atali habité na sali mobulu mais cette fois-ci
nakata papa na biso aloba abi na bunzi bitumbo mingi pesi nga brassard te akata vie ya comportement yo boyo yebiso to moni mobali na yo kuno ça diminue les gens et kitisaka bato téléphone na mobali ekomela au charge so mobali alali yo la muki ozui bandi ko contrôler bandi ko ta ba message non c'est quoi ça tika ya sala ba vie yo zala maman zala femme au grand cœur yeba ko supporter et ça li comme tout c'est oye se présenter liboso na yo boyo taliango pe boy o banaliser ba ko ya ba biso ke to moni mobali na okuna yo lobite yanga sala mambo te moyebi ke mobali no sala mambo na yangai asala mambo na te na kati ba église to mona ba hypocrite baza ebele pour na kati église il faut le dire biso na soto koma ba saint o sa makambo pasteur mona ke sœur oyo asala mabete sœur mais kende otala ye eza ba sœur mususu o mona a église na kati église ayo lukanza mbete ma yo sa ki camaraderie ba sala clique après culte komela masangeza mabete komela masangeza mabete po nga pe na melango eza pour ma conscience yo ye na église oye po ozwa eloko yo ye nango koluka maintenant otiko yo luki ba camarade bo former écurie na kati église bokomi kotonga na kati église bokomi na ba comportement mo oyo eza bizarre oyo ezolakisa te ke yo oza maman eza ba comportement oyo batu ba détestaka plus ko ya ko luka nzambe pona ba genre ya ba comportement wana o bande ona biso abasi ba yaka nango na kati ya ba église yango conseil na opesa mama moko oyo otala ngai na kati ya église tokenda pona ko luka nzambe na kati ya église tokenda pona ki camaraderie te to sa ki camaraderie libanda na kati ya église soko ye na ba aventure okuta na ba aventure na kati ya église soko ye il y a vraiment que luka nzambe okuta na pena nzambe donc une femme aza mutu moko oyo aza en fait au grand cœur tant dans le bas au grand cœur oza mutu ozo mélanios ozo mela ozo supporter c'est ça une femme. OK, merci beaucoup. Et là on était avec je vous rappelle une grande dame servante de Dieu, la servante Falonse Kaboyo qui a expliqué dans le témoignage nae Denis Nzamba Bengaki et le réjouit va nous balancer ces photos bon mon nae la taille c'est ma marque mais bilo abandon la ta et qui scandale abandon belela deux fois abomaluam. Merci beaucoup na bande ko na biso nyonso numéro nae kozala affiché pour na ba remarque pe ko bakisa ba en plus na bonzambe to lobaka toza corps du Christ yozali toyi yozami yozali boko zali kolo. N'hésitez pas à nous soutenir dans notre mission, à soutenir la servante de Dieu Falonse Seka Azawana numéro nae kozala affiché bobenga e pour na ba conseil et surtout votre soutien na ba soutien de prière c'est très important parce que soutien ali bosso o eza kamakasi ezalaka ko soutenir biso na ba prière ko intercéder pour na biso et soutien mi balo elandaka ezalaka finance pour nazala kitoko bo ezaka finance na pamboli ya na ngana libanda mboka lingaka natanga kombo na été to sakandi to yokana ki ya nanga je t'aime beaucoup moi na maman na ngai olobaki natanga kombo te et na pesi merci na équipe mobimba ya chaîne abiso nouvelle tendance ba o bazara toujours chez ma régie pardon pour na kubimisa biso kitoko pe na bonzenga maman Falon mot de la fin par rapport à émission abiso. Voilà, merci maman Fana, c'est peli vraiment mingi na ebi que oezanda kunanga na ozonga lisusu pour maramba koloba eza ebele. Quant à moi, je dis merci à mon papa l'apôtre Jires Lepa na Matuta, l'homme à son poste, l'homme depuis somme 1 nga benga ka les professeurs de ses élèves à cause ya nzambe na yende a transformanga à cause ya nzambe na yende ya salanga o nazalelo église nanga mobimba communauté de dimension de fête de l'Éternel na linga bino mingi. Je salue ma famille Tika bino nyonso, je vous aime énormément. Mon fils Didi Stone Lepa na Kiviti, Prémis Kana, fils à maman, mon TVA chérie, précieuse à bébé Schengen, Jean-Marie Kabeya, parent Schengen, le boss. Je te salue, mon papa Kashmani, maman Benalemba, Balobi, Bolamou, Eleki et Belé. Merci beaucoup, maman Fatou. Merci beaucoup, madame. Quant à moi, Fatou, je vous dis ciao et à la prochaine. Bye.